président Massou. Oui, nayebi. Bon banaka ba génération moto bon ba après bino. Bayaki après biso. Bakuti bino. Est-ce que ça rend office toi association la bon NTPC. Bayaka te. Bayaka te. Parce que aza maire oyo a PC culture na biso pe moi valeur. Surtout ming na ba fille donc c'est ça lelo ba comment jouer dans ba idole ba to ba comment rolingela ye. Mais lelo to perdre ye vraiment tous na mort na mitema. Naïba qui m'a mis Wasso doit qui bat la Mickey mais Naïba qui est. Lilo a Koufi, Liwa na epona ekolobani. Ah, et a passé. Oyo akufi aza première dame na biso ya ba théâtre aza monument donc organisation qui est vraiment bien très bien. Glody Asika la mignonne. La mignonne. Tracy Mbelenga bro. Tracy Mbelenga bro. Kata. Pona kotinda bakoli na bino na Kinshasa pe na Congo Brazzaville makambo ya kotambola tambola na bakoli na ba agence Cilier. Agence Colicot, fret aérienne et maritime. Spécialité na bango bakoya kozwa biloko esika nyonso zwili yo na monde entier. Il suffit ozala na adresse. Ozala na France, to na mboka nyonso ya Europe, ozala na Canada, les États-Unis, ton Amérique du Sud, ozala na Russie, Asie. Il suffit ozala na adresse bakoya kotombola kolina yo bango moko. Ata ezali ya mokie moins d'un kilo bakoya kotombola. Pona ba ebanso bazali na Union Européenne, fret aérien ezali na 9,50 € le kilo. Soki pe olingi maritime, benga bango na ba numéro ekomami na écran. Soki olingi yo mona bango bazwami na 18 place de Nanféance, 93 420 Villepinte. Contactez Colicot au plus 33 7 600 54 880. Agence Colicot, le sérieux dans les affaires. Les amis, regardez bien cet endroit. C'est le salon LTC, le meilleur de Bandal. À Bandol, c'est Paris. Il est situé sur l'avenue Kassavoubou, juste à l'entrée du bloc commercial. Oui les amis, au salon LTC, la main qui façonne les têtes des gens est une main experte. On s'y fait coiffer à tous les styles, l'afro comme l'européen. Et oui, ce coiffeur talentueux qui officie au salon LTC, c'est Fernando Mbaya, la garantie du traitement de vos cheveux. En plus, Fernando Mbaya est un expert en coiffure mixte. Chez lui, c'est le grand art, la coiffure haut de gamme. Au salon LTC, la coiffure est élevée au niveau supérieur. Aujourd'hui, le salon LTC reste la seule référence de la coiffure à Kinshasa. Et oui les gars, à l'unanimité, reconnaissons qu'il est le meilleur. Mesdames et messieurs, merci. Banapoto, Talabiso, on est là, na matanga ya Mama Ewaso. Donc, je dis merci à notre site Elenga Congo, merci à tout le monde. Oba pesa biso confiance, yakusala musala kitoko, yakusala musala bien. Tozoli la Mama Ewaso avec tout le monde. Donc, Lelo, tout ça déjà na marque, il y a cinquantenaire. Donc, là où il y a tout le monde est présent, il y a l'association tout y a théâtre donc bah il la Mama Ewaso aux artistes mounene
ya comédie na mboka na biso asekisa asepelisa apesa esengo na ba famille ebele. Merci na Tracy Mbelenga Pro. Merci aussi à Glody Diasuka. Merci aussi à Dorcas Mbongo, Tabita Mbongo, donc na Paris. Merci Nayo. Et Odilo Mampouya, tous l'ensemble, couple Bonds et la Bidjanaise, Maman Niki et Papa Igo na Londres, tous les Nabino, Deborah Bofando, Amato Idol, et la ravissante Tania Ngombo, et pourquoi pas. Merci aussi à Jenny Ekila, l'antigresse belge, et Nabo Sanité Lorette et mon pal à l'antigresse belge, Jenny Ekila d'adverses temps, Bandeko Belé, Otozole Nabino. Donc on continue. Là on est toujours dans la morgue, il y a cinquantenaire, donc on a une série de questions ou des interviews avec les comédiens. À suivre avec Nordi Tela et pourquoi pas Josué Diasuka. Boni. Oui, très bien mon cher. Boni. Nzoto ya maman ezobima, ezosala bino boni, organisation eza boni. Tes organisations eza penza bien avec Fondation Tokanissa et puis NTPC et puis plateforme Pakosiko, Bissonion sur artiste Oyo, Oebi qui est à la province de la ville de Kinshasa. Tous allés en tout cas, organisation bien. Sur Bokena Marty, bon, on a déjà le podium Ezali, Marambuto Ezapena, ok. N'est bon ici et puis organisation bien. Comédien Mogota aux ala déçu par rapport à ma camion sur Nézotambol. Merci beaucoup. Merci. Bijou la reine bonne. Bien papa. Damonio lelo a la matanga mame waso. Et ça que boni tango ka fay. Et ça lenga pas si makasi parce que fallait que tu kotala et lobby nango mais na butu na ba 21 ans to kike mame waso kufi ça la pas si makasi. Siko organisation ngomonya ondeni par rapport na bino artiste. Bon, organisation est bien parce que au Akoufi Aza première dame na biso ya ba théâtre Aza monument donc organisation qui est vraiment bien, très bien. La bibino artiste bolinga la raté mais est-ce que lelo maman waso atei bino parce que ça les belé na théâtre et pour na yo maman waso na théâtre alobela nini na batang belé asali. Maman waso Aza maman oyo à part théâtre, ça maman vraiment na okolo ba biologique parce que ça maman ya camarade nanga de la paix na vanda pas maman waso apesa biso conseil à lobby boza la pressete na musalo bolingi bosimba kisite bozwelo ka mutute boza mobala mutute lo yengete abanda ko pesa biso conseil maman oyo azaki maman moko oyo ayeba ko sangisa bana eza mwana oyo ya ye abotite neti ba biso tozaki bana oyo ya botaki te mais apesa biso conseil na musala oyo eza nini po ye mutabanda ngo maboke ngalema ye mutabanda penza masolo oyo na basi eza mame waso toyoka pe conseil na eti lelo Bijou la reine 25 ans de carrière grâce à mame waso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Na pesi mbote na belle famille na ngai Dona Monica maman sociale maman Coca-Cola mère Afo motema papa Claude Kilola Irène Lengo et Rémi Lengo Eric Mbamba la Suisse babi motema ezala nangoyo honorable Paul Bind Moussampai na pesi soleil américano motema Jackson Tilulu donc Fanny Odia motema Didier Minim ba fan nanga nyonso na lingi bino mingi ezaki comment la bébé bébé Dendo de maître pai Dendo de maître pai boni. Ah bien papa. Musale zoke bien? Ah musale kena bien. Et pour na yo maman oya tiki biso azaki penana ni pona yo. Azalaki un exemplaire pour nangai. Donc maman moro bien voire même toza ba mina de la paix to bando kendo na befale maman oyamba biso donc azaleka toujours bien na biso. Organisation ezoleka boni. Et le ça va et le kitoko plateforme Pakosiko na Tokanissa JP Masamba ba meka pe ko rassembler biso ba tali biso ba ndenge zalinde ba programme ekendela en tout cas ça va vraiment. Message no bana bandeko tu ya poto ba yoka ki peut-être matang zaboye et lelo moni pena ke musali salam atolela ensemble na bango tolela ensemble na bango donc ndepe mama kufi boye
donc ba programme na poto na kin et kende pena kitoko donc ba mo na kara donc botaka mère tozani na cinquantenaire to longole to kende na befale na parcelle familiale ou ezaki bisika bande ko fanda après to kende na place des artistes pe to sukisi na stade des martyrs ska to la maman biso. Merci beaucoup. Merci beaucoup papa. Kimi nini? Tolega. Bonjour Mbongosi. Bonjour ndeko na ngai. Boni. Kimia. Et lelo toye na morgue ya Mama Ewaso pona yo Mama Ewaso azana ntona. Mama Ewaso azanzela. Mama Ewaso aza modèle. Précisément que ce qui naza na argument précis te bango basali musalo biso to ya to landi naza vraiment na sengo ya kozala koko ya Mama Ewaso pona za mwana te me koko. Abandi musala wana kala aza fierté aza modèle aza drapeau à Congo lelo lokola aza te akei bandi ko batikali baleki ya basi ko aza mama ndenge na histoire na yebi ki aza parmi mama oyo asala ba rôle ya bana basi ya ba jeune fille avant ye mutabandango lelo soki pe akufi nzamba zo lokumu parce que za mokili ya nzambe akoki kosala biso artiste akufa kate evre na ye ezali komba Mama Ewaso ngai kutu na yebaka ye nanu te na monaka ye nanu te me na yebaki kombo na ye tango toye kopesa toye kotala ye groupe Simba toyambie apesaka biso mwa ba bénédiction naza na esengo makasi na 82 ans oyo mama kufeli azai vraiment mama moko asali musala oyo monani na miso bato baleki baye basi baye parce que yazalaki déjà nzela mais lokola tobungisi nzoto mais aivre tobungisi te tokozalaka toujours kolanda nzela na ye tokomisika nzambe parce que ye mutu aza nzambe ya temps pe ya circonstance. Merci beaucoup. En tout cas nzambe apambola bandeko oyo bazolanda biso. Merci beaucoup. Je pleurais Mama Ewaso, un grand respect à sa mémoire, tolingi impérativement bakonzi ya mboka. Bapesa moi le kumu na ba artiste parce qu'il est important de respecter ba artiste na mboka oyo. Il est grand temps. Sans la culture, on ne peut pas reconnaître une nation. Grand merci. Honorable, on vous a vu lorsque vous étiez parti déposer les mémos. Oui. Où sommes Mais je pense que je suis. Il y a Paul le père qui est à mes côtés aujourd'hui. Paul, tu peux venir s'il te plaît. Il y a Paul le père qui est le président du collectif des artistes et culturels, qui est allé déposer bien sûr le mémo. Il a été reçu par Vital Kamere. Je pense que Yéna Roub s'est clairement comme un niveau Nini par rapport à Kaki. Où en sommes-nous? Merci beaucoup. Bon, pour permettre les circonstances, vous allez prendre le bête la solo et à Kakité, mais comme vous pouvez quand même question on a. Parce qu'une grande actrice a pu faire négligé. C'est pour cela que j'ai profité de poser cette question. Où en sommes-nous avec ces mémos? Ah oui, tout seul le directeur de cabinet. La réaction est qui positive. À mon avis vraiment important si y a Mme Tokomaki. A expliqué pourquoi il que tous à la tête dans son jour et à l'objet à Sepeli, Ndenge Toye, et de permettre Bango Bazoba éléments pour travailler pour le secteur Nabiso. Ça veut dire que tout le monde qui a pas oublié Kaboué. Donc maintenant, tout ça considéré dans le 100 jours, tout ça même considéré pour aller après 100 jours. Donc tout ça mettre en place une commission qui sera composée d'experts et culture, le secteur culturel. Il y a le gouvernement, c'est-à-dire le ministère, la présidence pour tout le Bela, pour réfléchir sur la politique culturelle. Comment sera financé le secteur culturel pendant les quinquennats du président, tout le Bela sur le statut d'artiste et beaucoup d'autres projets. Mais à part Rwanda, quelques mesures seront prises déjà en urgence pour probablement déranger l'Arabie sur l'autorisation de sortie, la censure que nous impose de payer de Maman Moro de façon Moroboé. Qui n'a pas son bon sens. Et surtout, il y aura bientôt des mesures qui vont tomber sur ça. Et puis,
accord na bango ya ko accompagner inscription ya rumba comme patrimoine culturel immatériel. Merci. Camarade de Mama Iwaso, on est que c'est votre bagarre. Assan danger, bien on va devoir kufaka. Mais maman est, la maman est souffrante. Je crois que c'est le moment pour honorer maman. Les balous sont balous, on a l'air. Maman, tu vas tant que tu vas tourner tout là, et tu tourner tout. Maman il parle biso to bioté peut-être toi jeunesse, to théâtre ou to na média, to peut-être après bino to koza peut-être bako kuna bino. Mais du moins ceux qui bateau ba côté, to ba ta lelo, la kana groupe ni maman. Nazaki na groupe Maboke. Groupe Maboke oyo bayembaka nzembo oyo makambo mabele 101. Makambo mabele groupe na biso yango wana. Tozaki na ba Maboke, Monanga Pembe, ba Mama Iwaso, ba Mama Oseka, ba Mama Ndola. Enfin, ba Mama mingi. Mais Nzambe akamati bango. Bon, yango wana groupe tozaki na yango. Merci maman Impala. De ton vivant, tu l'as bon parce que maman Iwaso a appelé ça les problèmes et ça les polémiques. Aux une association ni maman Impala. Le coup fina noté. Avant ba ko welela. Ko ko kufa parce que lui aussi Angela ebisonyo oza wapi maman Impala. Bon, nazamingi na nani Masamba. Tokanisa na association tokanisa nazanango mingi kuna pe na bino bana nangai nazana association na bino kaka ya groupe ya ba groupe nyonso onga nazali mama na bino. Mais association oyo ya otala yo mingi oyo soutenir bino mingi eza pena nini mingi kaka tokanisa ya Masamba na Masamba maman ebi président Masumba. Oui, nayebi. Bon bandaka ba génération moto bon ba après bino. Ba yaki après biso. Ba petit bino. Et ça rend office toi association la bon NTPC. Bayaka te. Bayaka te. Maman au combien de boula? Nga ba 70 ans et quelques. 70 et quelques. Eloko nyo senga na bakonzi ya mboka président na biso pe bandeko nyonso ba otalo bazali banda mboka. Ministre ya culture et art ye wana famille na biso te ye wana mama na biso ye wana tata na biso atalanga ka ndenge nazali nde akoko kanisa ngai. Maman moi liloba na ba jeune fille nyonso o ba sala théâtre. Conseil na ko pesa bana na ngai conseil monene yango oyo bolanda liloba ya Nzambe bosalila Nzambe botambola na sembo bino bato bozosala musala bomona na kwa bandeko mais ezali te bozosala musala kaka na kati ya musala baninga wana mibali na bino baninga wana basi na bino te bomona na lokwa bandeko biso tozaki na ba Maboke na ba Monanga Pembe na ba Iwaso na ba Mandola tozalaki soki mwana na biso mobali ake kuswa mwasi musupu tulingete toko telema biso tolobi tolingi mwasi wana te akupesa yo maladi. Bon soki pe likambo ezali toko telema bana ya bandeko na biso mibale babengaka biso tata basi telelo bana ya bandeko na biso basi babengaka bandeko ba mama na bango ba mama na bango bandeko na bango kasi. Yo dans le cas Moi c'est nangai hein. Moi c'est nangai.
C'est bon? Pomba, bonne. Ah ouais, moi, ça va? Très bien. Et maman, il va soit koufile le pot na yokolo bani. Bon, pour nanga, na yebiki, tozana mawa, tozolela, biso artiste vraiment pour le moment tozana mawa, parce que aza mère oyo, a pesi culture na biso pe moi valeur, surtout ming na ba fille, donc c'est ça, les loba comment jouer, aza na ba idolo, ba tu ba comment rolingela ye, mais les loto perdre ye, vraiment tozana mawa na mitema. Et les loba ndeko belé pe ba olela na bino libanda, message no koyebisa bango, ba obatika bino te. Ouais, message na bana poto nyonso, bango balelaka toujours na biso. Aliboso na repesa mes condoléances dans famille ya Mama Ewaso, base à la courage, ba travailler. Donc liwa ezanzela mutu nyonso, to bige nzambe mutapesara yepeka mutu abotolaka. Donc bana poto tout bazwa ba courage toujours tout travailler. Donc Gaël Santonga, Sandra Bosiomo, Jires Kembo, Gandjogo na pesi bambote, yepe azolela na musika. Pourquoi pas Christian Massalanga Imbome, m'encourage toujours na bana poto nyonso. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Ya tangani.
Claudia. Boka basse. Boka basse. Ma chérie na biso. Boka basse. Bayaya swag. Boka basse. Boka basse. Hello, ouais, ça y est la grande famille, c'est bien moi toujours la fête de Legacy. Nous sommes abonnés sur la colonisation. Nous sommes abonnés, on fait abonnés aux artistes. Les amis, nous sommes abonnés aux nouvelles la colonisation. On va ramener ce bandarana. Wani, Ka, Koko, Ka, tout ça là, on a Utunganga, Napena Tungayo, Seke Totungana, Alebisu, Baye Banzele, Bajona Lobby, Boaka Basse, il est important la colonisation. Ouais. Boaka Basse, Boaka Basse, Boaka Basse, Lido VIP, Boaka Basse, Vanessa, Maloba. Pesaka fecharo, e fecharo, Ningisa fecharo, e fecharo, Ale Simba ka fecharo, e fecharo. Vamos dançar na traje, dançar na traje, dançar na traje, vamos dançar no rabo, dançar no rabo, dançar no rabo, Berton Tibala, Atomanga, na pena toma, Segredo Tongana, ale bisou. Bonjour, monsieur Bokoumès. Bonjour. On a eu Mamé Wasso Kolobani, ne pas bien. Naïbaki Mamé Wasso, toi qui bats Miké, mais Naïbaki. Lilo Koufi, Liwa Naïpona Kolobani. Ah, et à passer. J'espère qu'il y a beaucoup de personnes qui nous suivent. Donc, Banato Bandagi Duisère, Namorg. Donc, si on a mis la place des artistes, c'est là où il y a tout le monde. Il y a beaucoup des artistes, des bourgmestres, des journalistes. On est là pour bien travailler. Parce que souci na biso eza bandeko ya poto botala musala ndenge ezokende. Merci na bana poto, merci na banaliser tout, merci na ba oh nyonso bazo komela biso. Donc ezaka pasi liwa esalaka pasi mais eza pe fête parce que maman akoksi bambula ebele nde balobaka mibu ebele. Donc voilà, c'est la fête pour les comédiens. Dans les lara maman tobandi awa tisuka et ça la bien. Merci.
On a parlé, on met dans au coup de tête. C'est écrit et quoi le bibi. Donc c'est ça. Mesdames et messieurs, donc nous avons vraiment la C à Moi. On est ici à Victoire, là où il y a tout le monde au Salara Moussala. Donc, bande rebelle bazolela, bomoni de la paix, aole la maman nae, et donc ça la passe. Maman yo aswa tiki biso, asali ebele na théâtre à Congo, donc c'est la vie, donc c'est vrai toza batu mais liwe za passe. Donc il y a tout le monde bazolela maman yo aso. Merci beaucoup na bana poto, ba bazo soutenir. Ba o bazana biso ensemble ba o bazana mama na famille ya mama Ewaso Nordi so rose wakuna wana bozo mona corps et commis déjà na place des artistes na Victoire là où il y a tout le monde. Donc Elenga Congo toujours Moussala, nous on travaille. Merci à Glody Diasuka, merci à Tracy Mbelenga Pro parce que ici on travaille, donc on est là pour bien travailler. On est là pour bien travailler vraiment. Donc, cercueil à maman Yangoyo, n'habite bandeko, soto roleka, pardon, cercueil à mère Yangoyo, honorer maman, n'andenge ya bien. Donc, bandeko bele bazole la bandeko nae, ba famille nae, bana nae, et ça là vraiment passé. Mais bisoto sara musala, oyo. Totang là dans ma classe, donc place de Victoire plein, place des artistes plein, parce qu'il y a tout le monde au Bazana Bisso. On travaille, donc merci beaucoup, merci vraiment, merci. Liweza passi, mais Bandeko Bele Bazolela, et donc ça l'a vraiment passé. Merci Tela. Glody Diasuka, la mignonne. Hey, la mignonne. Tracy Mbelenga Pro. Tracy Mbelenga Pro. Kata.